Breaking news, basangwa komona mboka na bino ezali masolo ya Proverbe 30-30. Lelo dimanche le 10 sangwa mlanga mu liboso yali week-end utoleka vendredi ba au magistrat ba kimaki délibération ya dossier à CENI. Donc cour constitutionnelle et se retrouva qui dans l'impossibilité à siéger pour M. Benoît Luamba ba corrompa qui est 5 millions de dollars na kanambe pour afuta batutu bandi maglissement mais yali yaki mbongo ba misu bazo banga population kana ne babimaki baboyi kokinela byoka nde mwana. Entre-temps na France enquête ya attentat ya avion ya Abiyarimana président France et président ya Rwanda oyo Kagame ya bomaka eza relancé. Est-ce que balingi bakanga mbala moko na Kagame na Kabila toyebite puisque ba relancer lisusu enquête ya décès to ya liwa ya Abiyarimana. Or biso toyebi ke avion ya Abiyarimana muto abetaki on lance roquette ezaki Kagame. Alors na Lubumbashi Kabila recrute la milice de Gédéon pour attaquer la population. Mais bana ya Lubumbashi ba ebisi ke turoyo toko bomana ndenge ba kinoa ba imbaki samedi na stade plein na match ya Libye. Babisi Kabila so le 19 décembre à Kena Malembete toko bomana. Le dimanche le 10 octobre na Kinshasa na Limete ba ambassadeur donc la communauté internationale ba kendeki kozwa acte final ya conclave o esalamaki na Limete na 10e rue et pas ya Chichi oyo azali président ya rassemblement pe bango communauté internationale ba yebi ke oyo izo salama na kantia chikuna ezali dialogue te mais ezali messe noire ya PPRD dirigé par Kabila na Kamere bato a PPRD na PPRD ba yebi te namoko pe na yebi te pourquoi bato bazo continuer koloba ke fu ba sala vrai dialogue, pourquoi bazo continuer ko croire na l'élection. Et pourtant, tout le monde que la RDC a occupé, pays surtout où ils allaient sous l'occupation, et qu'il n'y a pas d'élection, et qu'il n'y a pas de dialogue, ti ba ko bengana ba paya, ba foutre, ba ennemi, ba nande, ba organiser une élection libre et démocratique. Donc, aussi longtemps, ba Rwandais, ba zana mboka na biso, tous un président rwandais, tous un président sénat rwandais, tous un ba généraux rwandais, ba Bizima Karara, ba nani, ba Rubewa, ba Bisengimana, ba tuana tu bazana Congo, bazo occupé ba fonction, yamine na l'état, bobeta masola ya dialogue te, bobeta pe masolo, ya élection te, parce que depuis 2006, tilelo, bo kena ba élection, bo gagné ango, mais bo tikali ko régner te, parce que bo comprenez que bozo sa la blague, na ba Rwandais, o ba yiko occupé bino lelo, occupation zo monana, Kabila za à l'aise, so bazongi na Tanzanie sika kola, aza à l'aise azo seka so aza na ba Rwandais so akuta ina Museveni akuta ina Kagame ba sekaka so ka na Congo asekaka te abomaka pe zowe aza na kilo ya kolobela bino kilera abotama ki ayiba ite kazai congolais ba kolongwa te na Congo parce que papa na bango semblerait akufa atikela bango Congo lokola ferme na bango yango ba koyi kolongwa te donc batwana nyonso tout il faut tout ceux qui savent bango to la savons que toi ba congolais un Rwandais a koki jamais koya kusakana ba Congolais basakani to ngonge kokito benga na bango. Alors ambassadeur ya États-Unis a pimeli ba magistrat membre ya gouvernement ya Kabila ba visa. Alors a esi bango bo kimate il faut boza na Kinshasa pour bo vivre kanda ya peuple na makambo bino osali. Na bande ko baza na France ba oyo baza bongo na France. En tout cas, tu sais qu'on beau voter JP, tu beau voter qui ça Hollande pour nous stopper Sarkozy, le tueur de Kadhafi, parce que Sarkozy a eu que ceux qui France est stoppé, qu'au côté ça va africain na ba famille réunion, ba africain va envahir France et pourtant à Bossani, makamuni bango, basala yemoko Kadhafi, yemoko Sarkozy a bomisa Libyen Kadhafi aboma Libye aboma pe bato belé ceux qui ba France ceux qui ba africain bazo ya lelo ebele massive nanzela mai
c'est parce que hier abomaki Kadhafi les Kadhafi azaki na Libye batwana bazaki koya ndengwana te parce que bazaki na kimia bazaki kolia komela kolata na kimia. Alors biloko wana nyonso tu ezali malamu mingi te na masolo oyo alobi. Alors dialogue rassemblement na kanambe eza lisusu na tina ya ngote likambo kokamwa ba information tozwi Moïse Katumbi azofuta $30,000 chaque mois pour na ba télévision à poto balobelaka ye presse à poto balobelaka ye. Mais entre temps na Congo bato ye abimisaki libanda oyo bakenda kobunda mpona ye bana ba prison azwi ata ba mercenaire te azwi pe ata ba avocat te mpona kobimisa bango pe lisusu azwi na poto kokutanaka na ba groupe ya ba peuple mokonzi kopesa bango ba 1000 euros toyebi te pour quelle raison. Et pourtant boyebi bien que c'est pas un Congolais azali continuité ya kanambe lisolo wana moko na moko abenda bilili. Alors na batobele bo ucho benanga botuni nga réaction nga sur un faux frère en Christ oyo Albert Kankenza soi-disant président de l'église des réveils atia na seni na kombo ya nanga parce que nanga batiaki wana eza église des réveils liboso bamekaki basango malomalo atrahi siko baye komeka église des réveils nanga wana c'est un frère chrétien oyo Kankenza atia wana soki bozomona Kankenza azotambola na ba Range Rover ezali ba mbongo oyo Kabila pesi bango. Alors batiaki un faux frère oyo aza président seni Olias ala indépendant mais il y a comment na ye kozwa ba ordre pa Kabila pona kosala œuvre ya Satan na Congo koboma ba Congolais. Pe lisusu bato bele babengaki nga koyebisanga ke ancien magicien moko akoma lelo pasteur azako futele pa Kofi Olomide asali témoignage ya koloba ke Kofi azalaka malamu azobenga ye kalingaka ye. Alors boka moite na repesa bino na réponse na ngai na 1 Corinthiens 2 banana 12 tina 16 balobi l'homme spirituel juge de tout et lui-même il n'est pas jugé par personne. Biso toza ba homme spirituel toza obligé à juger nyonso. Kendo tanga verset biblique ya mwana pe preuve bino atobengi nga olobi tendenge nini mutu alobi mutu wana azali camarade à Kofi baloka ensemble. Aye tout justement kobeta lisolo wana pona kotia doute contre ba révélation nani accablante oyo zobozi asali avant kufa. La révélation est troublé Kofi, est troublé monde à Kofi, est troublé monde Pandiamunium. Yango atindi mutuana. Magicien wana tile lo azaka pasteur taza magicien daye Kofi Olomide mutapesa ekisi. Kofi Olomide muta travailler. Yango atindi ye aya kosala témoignage wana po atia moi trouble na mitu abatu. Bolanda na petit déjeuner à lobby na 5 heures boroyoka intégrité nango ndenge na lobby la bino. Donc c'est un faux frère azali ndoki a continuer à koloka Bible les a clairier sur le bina batamalam na batamabe boyeba bango na misala na bango. Un vrai pasteur oyebe na misala na ba déclaration na ye, un pasteur andoki pe oyebe na misala na ye. Alors mutunyo surtout azwaka wapipi wana lokola pasteur lokola prophète na ye boyeba ke faut ko délivrance parce que baza bandoki. Pe ba oyo nyo surtout ba leka na quartier latin oyemba obina au travailler na Wankovia. Ezali ngonga ngoyo ya koluka un vrai pasteur a délivré bino Kofi akomi na suka manda na ye komi kosila aliko kende ye moko te akolekisa bato abomi zobozi parce que zobozi a prometaki akoya koloba makambo nini mwasi ya Kofi asala zobozi a tukobeta lisolo wana te po asi ya Kofi zobozi akende kokima na église Maikari ok Maikari ezaka satanisme faute ezali ya ba pasteur baza na Luanda ba na molimo te solo bazali ba pasteur a solo bango ne banga ba encadrer zobozi po ba alexé na délivrance akufata. Alors bino obotika na bomo ibo keba bino oyo bozo sala ba témoignage soki boza na Saint-Esprit te soki boza na bonzambe te etali bino tati wata ko récupérer bino. Alors basango ya Congo na banda kuna bino ezali basango ya Proverbe 30 na Sentinelle TV pe na Soft Kings TV oyo bolanda biso à partir ya Canada. Ba nouvelle ya Manchester corps ya mama Mwamba mama oyo atikaki biso na Manchester et vous allez exposer mercredi donc l'autre vous allez lundi et vous allez exposer mercredi oyo na Manchester pe
va exposer de 18h je crois à 22h et zone na morgue jeudi na tongo batutu bakutani liboso anda kunena mais platine pona kokende kokunda ye na Blackley. Alors soki olingi kozwa ba ample explication masolo nyonso tout corps ba exposer wapi et kozala ndeni ba okunda wapi le kana ndako na ye lelo matanga ezali lobi pe mardi matanga yali na mais platine côté ya salon ya Midjo so komi quelque part wana côté ya shop ba Camerounais okutango pe na sengi na communauté mutu na mutu vraiment to mema mwa cotisation na biso boyebi ke na mboko oyo eza mboka ezanga tate ezanga mama mboka bana bana soki tokufeli tolela na ba oyo bazolela mwa contribution na yo eza malamu kende na ndako ya mowei kaye eza wana contribuer ekozala malamu. Alors na mboka Manchester bayebisi biso eza na bato bakimi na basi ya bato kolongola bango awa na Manchester kokima kosundola bana na social dossier wana tokoya nango nsima tozoluka na to rassembler biloko nyonso tout. Breaking news ezaki basango ya Congo na ndako na bino sango kitoko yali ba communauté internationale c'est-à-dire ba ambassadeur ya monde entier accrédité na Kinshasa bakendaki komona président Etienne Tshisekedi lelo po bayeba conclave esuki ndenge nini. Est-ce que le 19 barobima, est-ce que le 19 décembre il faut Kabila kende Tshisekedi pa ici bango ezaka kandengwana Kabila sakani mingi c'est pas un citoyen congolais c'est un criminel o asali akoki bako baksela eta mukolo moko te le 19 décembre akanga bisakana akende sinote akotumbama na Kinshasa. Samedi Léopard ebetaki na Libye. Léopard a gagné 4-0. Est-ce qu'il faut Léopard abetaka gagner pour la victoire wana lokumu ekende na Kabila? Moi je crois que mboka soki eza na kati ya occupation biloko nyonso musique makambo nyonso tufu elala à partir lelo na qualité na nga mosali na Nzambe nazo linga ke Léopard ba match tu ba mbete za ba match d'entraînement mais ba polaka na bango parce que ceux bazo gagner Kabila lobi ki eza pona lokumu na ye. Alors aussi longtemps Kabila za na pouvoir to progresser to récupérer Afrique du Sud natanga apartheid bazako kende ata nini moko compétition moko te l'air Mandela comme président Afrique du Sud organisé qui Coupe du Monde toujours perdre de remonter to boy Léopard gagné et comme victoire à Kabila et comme victoire à Zoé. Félicitations à Bakinois ba yembeli Kabila que le 19 décembre soka longwete tokoboma ngai na qualité ya mosali na Nzambe onction ya Samson ekota na Congolais nyonso le 19 décembre azwa makasi ya kobima ya kobenga na Kabila na mboka. Breaking news. Bye bye.